Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, La chère fidèle internaute, mbote na bino balandi na biso ya tindika oiza wabina Christina Rajabu oyo bolingaka mingi tozala toujours anakandi na bisa bino pona omemela bino ba information ba news maram news ezoleka na kati ya mboka na biso boyebi bien tindika eratarate yango na senga na bino bo s'abonner ebele na kati ya tindika et ça la biso vraiment plaisir pe ozala bien pona bino po bo s'informaka po bozwa ba information na temps réel na kati ya tindika et que ça la vraiment bien le to memeli bino ba image oyo mwana mboka Frank Diongo akendaki na famille ya Rosimu Kendi boyebi Rosimu Kendi ero na biso akufaka boyebi na circonstance nini akufaki boyebi bien bino tout partout akendaki to moni vraiment mwana mboka pemite ko bima na prison bala moko ba démarche belé ko tambola ko kende par-ci par-là bomoni azai pe na base akendaki pe kuna na base azalai kuna na limite na 10e rue azalai kuna mais ba image lelo to memeli bino akendai na famille ya Rosimu Kendi akendai ko rendre bango hommage ko solana famille ko réconforter bango ko lendisa bango kaka ndenge zalara nde ba image lelo to memeli bino avant ba balancer bino ba image na pesa mbote na ba boss na ngari fin ki sombe pe papi keli na Londres mbote na junior mbuina sima bilili mbote na équipe technique mo matindika na PSP mbote na Fridolin Muteba na Grèce pe na Bwenza sans défaite na pesi bango mbote Fridolin Muteba na Grèce alanda biso pe trop to pesi mbote na Bwenza sans défaite et puis sans oublier sponsor officiel ya tindika Malela de London les champions Malela de London les champions on a sponsor officiel ya chaîne biso to pesi mbote place za maître Samim Pongo to pesi pe mbote Viekis Kissinger, Flor Diangwana, Topesio Mbote, Evelyne Chaco, na Belgique, maman Amy Elisabeth, Mbote na batutu, ou bazwa vraiment liba coupe, ba ou ba pesa biso vraiment temps, ya Rolanda biso bandeliti sou kana pesa bino Mbote, ya ngana tike bino ka bili libo continue kotala.
Vous êtes prêts? Après 3, 2, 1, 0. Maman Roxy, la máquina de Samit. Lelo, Dali, on a quelqu'un et on perdre combattant Mounene, Roxy, na papa mbala moko donc message na liboso ezali ya encourager yo kozala makasi ya mibale ezali koreconnaître Roxy lokola martyr mpona libération ya mboka namoni biso toza obligé de continuer komati na libération ya mboka martyr balelaka ye te eboyiba te asali infraction moko te makila na ye esopani mpona libération makila na ye esopani mpona libération ya Congo mpona bolamu ya bakongolais nyonso nzoto makasi Che Guevara oyo azali grand révolutionnaire na mokili modèle na mokili ntango bazwi pouvoir na Fidel Castro apesi bakaboli pouvoir apesi poste monene ministre ya finance mpe gouverneur ya banque centrale après mbula moko après une année donc ayebisi Fidel Castro là il fallait continuer combat la révolution mais nasombi ndako te natikili bongo na banque te mais so nakufi kona na bitumba révolution ekosoccupe ekosancharge na bana na nga na famille na ngai mwasi na nga na bana na nga révolution ekosancharge na bango nalingi maloba na awa epa baroxy ke bakongolais nyonso bayeba te Roxy akufi mpona mboka biso bato totikali nde kosancharge la famille ya Roxy. Chaque patriote, chaque combattant, chaque Congolais a eu une responsabilité tellement analyse. Chacun de nous a construit la vie pour ça. Le coup, la Che Guevara, on a profité de la révolution et que s'occuper de la famille n'angaï. Puis, on s'est levé pour bébé président. Maloba ya suka onaye kopesa famille nde ya mwana reconnaître Roxy comme na bango mawa na liwa ya papa na liwa ya Roxy et mambo susu kotala na si. Merci maman, courage maman. Mwana mboka fonde de komona ko pour ça la 2 ans 3 mois na leki epa oyo atangisi biso démocratie bato 27 au moins ntango tokomi na embouteillage na kiti makolo komanda rond-point nga bati awa nga naza combattant awa naye koluka lokumu ya bapoliticien te nayeli bango eloko te naye awa ngai mpe nakoki kokufa baya koboma ngai
nazo cancellé ki nanga komoni photo oyo bolingo nanga nazanga nange paroxy mutu mwa idango azate akenda na stage azo photo ko bapesinga awa bango na ba photo aza nango akende ki na stage na ngai po azo photo bi nazo photo ya iro basi masai wana naza déjà na boloko ça veut dire que masolo nanga na famille Roxy eza maswa pour ba politicien te eza maswa pour ba journaliste c'est un enfant pour moi. Parce que beaucoup de gens pour les gens qui sont pour les gens qui sont pour les gens qui sont pour les supporter santé permet de quitter mardi avec le roi à ta place il faut n'aille pas non moi à ta base n'aille non moi à ma base et donc le qui bolingo dans la vie de ça et puis bah parents n'aille notamment maman n'a pas eu non Roxy a confié martyr mais Batozo répondait très basali ndaki s'appelle si à Che Guevara et l'opinion, c'est pour l'opinion. C'est comprendre. La lobby pour Che Guevara. La révolution a été occupée dans les Italiens. Ozolanda napenda lisezwana ingi kolobate mutu oyo alingi bitumba ya mboka akoyeba kosoutenir kakuye ezala famille ya Roxy ezala makanisa ya Roxy ekende liboso ezala promotion ya kombo ya Roxy ekende liboso eza makambo alobaka poete ne baba journaliste eza mamolo bade baba journaliste te oyebi bolamu bali kosala balobango na miso ya bato. Merci la presse. Aboundi penza on a dit état de droit et ont un mot bino que aux obunda pour état de droit et ont un mot mais les lois azadi mais message ni encore au pesa na ba oyo pe mususu balembi balobite ye akenda ki melelo azali susu te message ni encore au pesa na ba non na bitumba ya libération ya mboka lokola tumotona na Kongo na libérer mboka tokoki kotia date pokoso ezalaka kaka mbeba ezalaka kaka est-ce que oyebi ke ngai jour bakangi te ngai bakangi na plus de 50 cas de corps na ngai 15 kaka nde bakoma na makani 35 bakunga kilo bébé salazaki est-ce que oyebi ke ntango wana azalaki na makala bayebanga chef ya sécurité na ngai asali combien de mois na makala maître libaya c'est moi un mois alors ntango azalaki na makala abimi aye akufi omonaki le 19 septembre nga moko batiringa masasa babomi 12 combattants oyebi yango est-ce que frank ntongo alembi banani bazalaki na nga na prison oyo baza awa atatu na mosaka omoni oyo azalaki na prison na kanchachi kosala kombele mwa kanchachi ofilme ye 6 mois mosa aza na nsima kuna osala kombele mwa na kanchachi 9 mois de vous comprenez? Donc c'est pour dire que eloko moko te bakosala mpona komba olemba balemba te foka bakontinue kaka yango nde ata mama atika na mawa te alongo yabotaki mati yango nde apesaki na lisisi wana c'est le pays qui doit s'occuper de ça.
Génération haïssée. La balandi na biso bino mo botali ba image ndenge za télévision za radio te bino mo bomoni ba image ndenga kenda ki ndenga kutana na famille ndenga fanda ki ndenga solola ki na bango biso tozaki na to accompagner ki ye yango na to memeli bino ba image bino pe bomona ndenge nini mwana mboka Frank Diongo azo fanda te donc mamu nyonso elekana ki tangu ya zaki na prison azo linga vraiment kende ayeba ezalaki ndenge nini asola na famille asolola ayeba amona mambutu elekana ki ya zalaki te donc to moni vraiment za na motema ya mawa donc ezo sala biso vraiment bien komona ndenge azo tambola ezo sala vraiment bien to komi déjà pe ko kabona na bino mbote déjà pe na batuto bazwaki libaku ya kotala bilili ya lelo yo mbote na bino nyonso pe bo continuer ko s'abonner na kati ya tindika tozawa na tindika toujours dans les bons équipe ya munene toza toujours na ko sala bino musala nde musala awa nde musala masekite mbote na Fridolin lisusu muteba na Grèce mbote na Bwenza sans défaite na Fridolin muteba na Grèce to pesi bino ba mbote pe na batu tout batu nyonso balingaka biso na ba balingaka biso te to pesi bino mbote na ba o ba sabona te to pesi bino mbote bo continuer kaka ko s'abonner ezo sa biso vraiment plaisir vraiment pour sambino mobulu et to kutani mbala sima bye. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Le frère Chéri Salem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyonso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka?